Ma Mission TV, le miroir du monde. Le corps de Jacques Mbadu sera en son temps exhumé au central. Parce qu'il y a des lapins qui avaient déjà été sortis pour construire des mausolées. Les mausolées étaient déjà construits. Mais avec la politique en ce moment, vous savez qu'il y a des perturbations. Qui va s'occuper de ça? Je crois que le Union Soye a fondé là qui peut pas dans le Congo central, des agas, au Mokoto unité. J'espère que dans l'occasion matanga dans le Congo central, et j'espère que le moment venu, nous allons s'organiser pour nous dire bato baloba ke Kabila Mutaboma papa Jacques Mbadu baloba mensonge parce que bazana ba preuve te pour ce que lingo loba les camfos na ba preuve oyo monaki yango yo koloba oyo monite moyo loba ngo zate peut-être obstacle pe zalaka ba coïncidence pe zalaka peut-être le loba ko inviter yo place moko boye moi coïncidence moko esalami ke et permettre que yo zala oroya karaté o ba monani o ba monani te ba monani te. Azauti ta portable uzafunga nuki. Qui soit c'est tout. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tassia. CPX c'est ta maman. Louis. Ah, Isaneyo, Mengait. Ah, oh yo les qui fait. Una l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère. Ah ma chère. Ah ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka des services mais ma chère GPX oyo izali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye izali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makamabila badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation ala ba constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote bandeko balandi ya ma mission télévision le miroir du monde tobelemi bongo mokolo mwalelo na kati ya paroisse ya Sacré-Cœur na commune ya Gombe wapi bongo toye ko participer na merci et basali bongo pona mwana mboka Jean Mbadu Situ wazaki bongo gouverneur ya Congo central sur le wuto ya kufa ya tika biso sur le wuto ya kufa tika biso et sali bongo mobu moko to loba 1 an nde mokolo mwalelo bongo mais c'est ça mis en mémoire pendant ko kanisa ye ba yimboka ya Congo central ba yi politique ki bande ko na ya bota politique pe PRD ba beli mi bongo o esika kasi pona mwa solo moke ya kufa ka bongo na mokolo yi kuma ko kondo mokatika kala mwana mboka Joseph Kabila alobaka comprenez ma passion pour le Congo et ça m'a kabongo na kati yanda ka balobela ba yimboka to le ba palais du peuple donc le 19 juillet 2018 le 19 juillet 2019 sali bongo 1 an ou tu ya tika bino na tiki bino bongo boye bana kolanda ndenge nini messe yango ele kana kipe to kozonga na sima bolanda
tous ceux qui comptent sur nos hommes de prière. Nous avons tant d'autres. Père, avec la Vierge Marie, la notre Père Jésus, avec celle nous aime son époux, des apôtres, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous avons à la vie éternelle et que nous savons ta loi par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Je vous laisse la paix de notre Marie, le regard de nos péchés et l'enfant l'esprit d'Église, pour qu'il t'abandonne sa conclusion toute cette paix, et pour que la vérité parfaite, toi qui règne pour le siècle des siècles. De la paix du Seigneur. Voilà une année depuis que notre cher époux, père, frère et ami, Jacques Mbadou Sitou, a été rappelé auprès du Père pour participer à la félicité céleste. Une année, 52 semaines, 365 jours, ça passe si vite. Voilà pourquoi nous sommes réunis dans cette église du Sacré-Cœur de la Beauté pour rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné chaque année 67 ans de vie ici sur cette terre des hommes. Nous sommes venus aussi nous remémorer de ce qu'il a été pour nous, un véritable don de Dieu pour sa famille, son Église et sa nation. Votre présence en ce vendredi soir témoigne de l'amour que vous portez sur sa personne et sa famille. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et prions le bon Dieu qui a permis que l'on tisse des relations si particulières avec vous, de vous bénir abondamment. Enfin, notre gratitude s'adresse à l'équipe pastorale du Sacré-Cœur qui a bien voulu accepter de nous accueillir dans cette église où Jacques avait l'habitude de venir communier avec son Créateur. Nous ne dirons jamais assez que le bonheur de l'avoir connu est plus grand que la douleur de l'avoir perdu. Nous vous remercions. La famille Mbadou vous convie à un cocktail qui est dressé au niveau du jardin. Papa Jacques Mbadou alakisanga makambo ebele parce que tozwaka occasion ya kosala na ye
exemple moko na kozwa ye nda préparaka messe ya libala na ngai esalamaka mpe awa préparaka bakorale préparaka nyonso mpo na ngai azalaki kaka mutu boye te azalaki parent yango ezalaki devoir mpo na biso ya koya kohonore mémoire na ye lelo. Je crois que eloko nyonso ye abundelaki mpe bana Congo central balingaka ezalaka bomoko to mpe unité. J'espère que na occasion matanga bana Congo central bayebele kokanisa oyo azalaki et j'espère que le moment venu toko s'organiser pour molimo na ye nzoto na ye ke kopema na kimia na Congo central oyo alingaki mpe oyo asalelaki na motema na ye nyonso. Bon, les souvenirs, c'est que cet homme a été véritablement grand. Je l'ai connu et je l'ai apprécié. Il avait des qualités surtout de générosité. Il aidait beaucoup de gens, je vous assure beaucoup, dont moi-même j'ai été bénéficiaire. Il m'a fait ministre provincial dans son gouvernement. Vraiment, nous avons perdu un grand homme, un homme des grands cœurs. Aujourd'hui, c'est une année, nous ne pouvions pas ne pas venir pour pouvoir l'honorer parce que sincèrement, il avait des qualités humaines incroyables. Et vaincre le mal pour le bien, c'était juste... Bon, ça signifie simplement que c'est un sens de réalisme. C'est que dans la vie, il y a toujours des difficultés et des gens qui veulent probablement faire du mal, mais il faut pardonner, il faut surmonter. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que pour pardonner, il faut avoir un grand cœur, il faut de la générosité, et c'est ce qu'il a été. Merci. Vous devez savoir qu'il était tout pour moi, à part Dieu. C'était lui. Et il était aussi beaucoup pour tous ici. Pour les gens qui sont venus, qui ont assisté à la messe, c'est pour faire voir, faire remarquer à tout le monde qu'il n'était pas seul. Qu'il avait les gens qui l'aimaient et les gens qui le gardent encore. Mais la jeunesse du Congo central réclame le corps de Jacques Mbadou Sitou au Congo central. Le corps de Jacques Mbadou Sitou sera en son temps exhumé pour l'amener au Congo central. Parce qu'il y a de l'argent qui avait déjà été sorti pour construire des mausolées. Les mausolées étaient déjà construits. Mais avec la politique en cette période, vous savez qu'il y a des perturbations. Qui va s'occuper de ça? Est-ce qu'on va les déranger, les autorités, pour demander ça? Mettez-vous à notre place. Nous savons qu'en ce temps, c'est comme la désirable parce qu'il y a déjà On fait des témoignages parce que, comme vous le savez, je n'appartenais pas à la même famille politique. C'est des choix politiques. Mais je vais parler de l'homme. Jacques ne fut pas un ami. C'était un frère. Sa mère était de Singili. Ma mère à moi était aussi de Singili. Ça signifie chez nous, Mayon, je ne pouvais pas épouser sa sœur. Il ne pouvait pas épouser des sœurs. Je l'ai connu très tard. Je l'ai connu en 78, quand nous avons ouvert le centre médico-chirurgical de l'hôtel Regina. Et il est venu me confier sur les des moments où il était directeur général de Sérima. Et j'ai confié son épouse au docteur Capita, parce qu'elle avait un cœur. C'est comme ça que je l'ai connu, un beau garçon, grand, imposant, très imposant et très volontaire. Ensuite, nous nous sommes retrouvés pendant que
j'étais au Parlement. Lui, à ce moment-là, il était en réserve de la République et il avait un appartement ici. Nous nous retrouvions là-bas avec beaucoup de ses amis. Et il fut un très bon cuisinier. Et donc, nous mangeons ça, 13 heures. La nourriture préparée de sa main. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait envie de gérer, parce qu'en fait, c'est ça les études qu'il a gérer. Et à l'époque, il voulait devenir PDG de la R. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait été PDG intérimaire. Bon, papa Jacques Mbadou azalaki vraiment mutu moko na kati ya libota pe na kati ya mboka na biso na Congo démocratique. Azalaki mutu oyo apesaki esengo mingi na kati ya mboka, asaleli mboka na ye, asaleli biso na ba Congo, mwa misala ebele papa Jacques Mbadou asali na ba Congo. Awa pe na Kinshasa asali mwa misala ebele. Donc tomoni kaka vie na ye nzamba permettre kata na mukuse mbangu par rapport ya misala oyo azalaki nango po asala l'avenir. Bon, liwa eza destin, eza nzela ya mutu nyonso vouloir pas, biso nyonso tout koleka na nzela wana. Soki mutu akufi lelo yo ekoma komona neti tokoma kokonte bandoki baleye boye tobosana ke liwa eza nature, nzambe mutu asala liwa. Do liwa ya papa Jacques Mbadou ezaki cher pona biso. Bon, est-ce que tant bato baloba bazana ba preuve? Soki bato bazoloba bazana preuve te. Mutu akoki koloba biloko eza vrai oyo amoni na misu. Oyo amoni na misu. Soki omoni na misu te, okoloba biloba loba pona nini? Bato baloba ke Kabila Mutaboma papa Jacques Mbadou baloba mensonge parce que bazana ba preuve te. Pour soki olingo loba le kamfo na ba preuve oyo monaki yango yo koloba. Oyo monite moyo loba ngo ezate. Biso na peuple congolais ata mutake na wese tanga zo bimare na ba information. Soki mutabaluki na simanda kutanga kozonga ayene information. Soki akoti wenzi tanga zongi ayene ba information. C'est que ba information ya peuple congolais misusu ezalaka vrai, misusu ezalaka mensonge. Pona ngai nazaka sikte ke eza ex-président na biso Kabila nde mutu abomaki papa Jacques Mbadou non. Ezalaki temps o nzamba permetaki ye asuka voyage ne ezalaki wana. Akomaki na arena ye yango kitaki esili nango. Bon mabe zate. Peut-être obstacle pe zalaka. Ba coïncidence pe zalaka. Peut-être lelo bakoki ko inviter yo place moko boye, moi coïncidence moko esalami ke et permettre que yo zala. Oroya karaté. O ba monani te. Ezalango lisumu te, ezalango pe grave te na bato baza ba s'absenter, ba boyi présence na bango kozala na kati ya masolo oyo, ezalango problème te. Nous avons un problème. En tout cas, pour Nabiso, to sepeli quand même bateau va se présenter. To pesi merci mingi na bande konyo so ba ye ko assister biso na kati ya ane na ye o lisusu o ya sali inane na kati ya liwana ye. To pesi nzambe merci belé. Azala na biso azala pe na ye sika azali sika ba woyi bazali zaka secret. Mais biso to pesi ka nzambe merci na makambo belé. OK, merci. Bouti bongo kolanda boni baimboka bayanulaki na mitune bapandisango na mokolo malelo bongo bayaki ko sala mise ya bokanisi mona mboka Jacques Mbadou sito azaki bongo gouverneur ya Congo central ye bongo akenda buta tika biso bongo sali bongo mobu moko koleka kasi baimboka babatlisi ya malamu ye asala bongo batombe na yeso lopena bopi malamu o mboka ya kolo nzambe tata iwa Moses Likolo pela moko na se tokomi bongo na suka ya linaka na biso na cadre ya bongo na toyaki bongo pe koloba pour me matali bongo mbongo na okati église ya Sainte Sacré-Cœur na matali bongo beaucoup fi ya mwana mboka Jacques Mbadou situ azaki bongo gouverneur ya Kalakala ya Congo central bongo mboti ya kafukafu na bazo bataki biso nte ya mokili mobimba tukumbi na suka botikala malamu. Azao bita portable za funga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, ils ont
Naneyo, Mengaït. Ah! Oye, on est qui? Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah, ma chère! Ah, ma chère! Ah! Ngane lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka ne service. Mais ma chère, GPX. Oh, ils arrivent GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi badali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yuka moko likamuna ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tango na yuka kiri soyule GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas du place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est naté? GPX ezaka kaka moko. Boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. La constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde.